Aulu wala. Ekoyela yo okoyeba te. Ekoyela yo okoyeba te. En tout cas, chers internautes, pe ba landinyoso ya EHP Media, la grande famille EHP Media, toye kopesa bino lisusu bambote na bino epai bozali. Bambote vraiment ya to lobi vraiment mangaribini habari kani. Asante sana. Mulishani. Ribwino. Voilà. Donc, topesi merci. Pe matondo epai na Nzambe pona ko mona bino ebele. Vous êtes en ce moment, vous êtes branchés. Donc, nous rendons vraiment la grâce à l'Éternel Dieu et toye kaka ndenge boye baka déjà que soki toye ezalaka pona ko partager moi ba événement oyo tozali komona oyo tozali ko vivre et événement eza nini oyo penza tolingi to partager événement c'est que ndenge kaka okomonela déjà ba photo wana ozomona c'est déjà tout un langage, c'est tout un langage. Donc, toye kolebela pasteur oyo bokomona wana affiché oyo ba bengi bongo na kombo ya Moïse Kasongo. Alors, azali mutu oyo azali aussi beaucoup plus médiatisé. Aleka déjà mingi babiloko na eleka mingi ezala na ba TikTok babiloko na eleka mingi déjà. Mais eloko oyo tolingi tolobela awa c'est que le prophète to apôtre Moïse Kasongo a touti penza bourdir, a touti mama na bourdir, c'est-à-dire que na esika ke atikala na yata na nzela alongwe na nzela. Or vous savez soki moto alongwe nzela donc eloko ekomelaka eza nini, donc akotuta bourdir, soki bourdir te atuti nzete pe mutuka ebaluki. Alors ce qui est arrivé c'est une histoire vraiment oyo ezali ko allumer vraiment la toile et puis en même temps aussi ezo sala Sony makasi. Pourquoi? Parce que ba système yango ba biloko yango ba makiona yango bato na Nzambe bazo sala lelo vraiment nayebi te si vraiment il faut kokende kozwa place ya Nzambe kosala pendant que Dieu n'a pas fait ou parler pendant que Dieu n'a pas parlé. Vraiment c'est une grande honte, c'est une grande honte et ce n'est pas une très bonne image dans les choses de Dieu. Franchement, bato bakoya kokoma ba incrédule makasi, bato bakokoma ba incrédule. Pourquoi? Parce que Nzamba asali na ye miracle te, Nzamba bato avandi na ye kimia, hein? Nzamba avandi na ye kimia, ata Satana pe aboyi pe kokota makambo yango po nayebi ke tango eyindaka tokoselaka Satana te. Le diable m'a tenté, le diable m'a tenté. Oh sala likambo boye, non, c'est le diable qui m'a tenté. Bon sikoyo Satana aboyaki na ye kokota makambo wana, sokoli penza maboko abi makambo wana ngana okota yango te. Nzamba bato pe avandaki na ye alobaki na ye te ke akosekusa ne moto. Mais pasteur to prophète to apôtre Moïse Kasongo asali makiona, donc ayokani na ndeko moko soi-disant ebembe akufaki, balingi ye na kati ya bilamba kaka ndenge boyebaka déjà soki moto akufi soi-disant, mais moto yango azo respirer, balingi ye na kati ya bilamba. Sikoyo ye aya kosala kaka neti asambelaki mowei asekwi. Nzoka nde makiona ayokanaki na mama moko pour que mama wana akende pe ko témoigner ke makambo yango eza ya solo. Mais na minute oyo boye ndenge toloba boye, donc makambo yango etuti bourdir et les gens sont en train d'en parler mais ils n'en parlent pas dans le bien.
les gens sont en train de parler en mal. En mal, pourquoi? Parce que même tu vas comprendre que Ezalaki Nango Makiona. Donc c'était vraiment une histoire pas vraie. Il a fomenté ça de toutes pièces pour pouvoir tromper la population. Donc nous sommes dans les soucis. Il y a kokende komatisa popularité. Tango batu bazali ko penser ba matisa ba popularité na bango, mais babosanaka eloko moko que celui qui est le plus populaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ azalaka na concurrente parce que pasteur, il faut que ayemba alobi le nom le plus chanté restera le nom de Jésus-Christ. Batu lelo na isika ba présenter Yesu Christo ndazali patron, mais ebele ya basali lelo bazoluka nde ba se présenter, mais bazwi sikoyo ko mutu oyo asalaka oyo abikisaka pe oyo akufela bato na ekulusu bazwi ye sikoyo batie na nsima. Et ce genre de pratiques sont des pratiques vraiment à décourager, Et puis yo mutondi maka pasteur apia yo mbongo pour que tango azote ya otetuka osala kaka neti onction de mutu et simbaki yo, soit onction de mutu et salaki okende kokweya. Yeba ke Biblia elobi alakela mamabe mutu oya koloba likambo soki euti epai ya Nzambe te. Donc yo lobi ke Nzambe abikisi, zokande Nzambe abikisi na yete ezali convention, hein, au pied mutu quelque chose pour que mutuana andimake ya solo abiki na loboko na yo. Mais en réalité eza nango pe bongo te. Alors nyonso wana pona nini bato ba considérer que oza mosali ya solo, vraiment ezo sala soni basali na Nzambe toluka onction ya solo, toluka vraiment onction o ezali fraîche, totika ba makiona, totika makambo ya lukuta, totika koloba de la part de Dieu pendant que Dieu n'a pas parlé. Totika kopesa batu mbongo pour que batu bate tukaka. Batu bate tukato batu bakweya pendant que eza nango onction te mutu ezo sala, mais eza kaka entente ya pamba. Alors pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment, il suffit d'entrer dans la Bible, tokende kota la histoire ya Pierre et Jean. Tango babikisaki tata oyo bandaki kovanda na temple, la Bible stipule que mutuana asalaka mikolo ebele, il ne guérissait pas. Quand il a vu Pierre et Jean, la Bible dit il les regardait s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais tango Pierre atomboli mongongo alobi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous allez voir, chers internautes, qu'après Kobeka ya Mutuwana, on voulait déjà commencer à célébrer les apôtres. On voulait déjà commencer à valoriser bango, trôner bango, tia bango na trône, mais Pierre, connaissant que c'est lui qui guérit les gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pierre aboyaki, alobi kota la bisote, comme si c'est par nous que cet homme qui était boité a commencé à marcher. Mais si cet homme a commencé à marcher, il n'y a qu'une seule personne qui l'a guéri, et la personne là, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Nzambe oyo bobo yaka, Jésus oyo bobo yaka wana, oyo bobo akisaka wana, yende mutu abikisi tata oyo asalaki mikolo ebele. Botika ko considérer biso tozaka kabatu. Nous ne sommes que des simples instruments. Vous comprenez, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Les lotos en aposta qui basal Nzambe ba présenter Christ. Au lieu de se présenter eux-mêmes, présenter Christ. Et ça le coup là au côté na kati ya société. Bon, d'abord tango lobi oza musali na Nzambe. Qui t'a appelé à cette œuvre?
Qui vraiment t'a appelé à l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, kendo sala business, kendo te kanguba, kendo sala makamususu. Na yebi ke tinenge na zolo baboye, bakolinga na bangote. Bakolinga na bangote. C'est que oya kolinga penza makambo oto zolo bela. Il faut azala kaka ya nzambe. Mais ceux-là qui ne sont pas vraiment de Dieu, ils ne vont pas accepter, ils ne seront pas d'accord avec nous. Laissez-moi te parler, la vérité restera toujours la vérité. EHP Média tolobaka vérité. Donc, ce qui est faux est faux, ce qui est vrai est vrai. Et ça, le col au côté na katia société, na katia société wana, yo boy na yo ko reconnaître numéro 1. Donc, na isika ya numéro 1, yondo zali ko se perdre, ko se présenter, ko se faire valoir. Et ça penza na tina te. C'est vraiment sans importance. Mutu nyonso ya bengama epa ya Yesu Christo, il doit être caractérisé par l'esprit d'humilité. Et surtout quand tu guéris, tu as guéri, ce n'est pas toi qui guéris, c'est un don qui vient de la part de l'Éternel Dieu. Donc lokumu ezonga epa ya oya bikisaki. Bien sûr qu'il y a bikisaki au travers de toi. Mais ce n'est pas Babiloko tokomi komona lelo ba makiona et komi penza et belé. Et ce sont des choses qui découragent les gens, qui refroidissent les gens. Et comme mabato sikoyo bandi melate les véritables miracles. Hein, voilà, donc et ça le lenge na biso ya kosala kaka analyse na poko lelo po na kolakisa ba onyo so bazolanda biso. Peut-être vous avez déjà suivi information o ibolandi yango déjà. C'est tout simplement pour montrer que en tout cas nous devons laisser la place à l'Éternel Dieu. Yende nzambe ya solo biso toza bato to disparaître na biso to tikala esika. Voilà, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à Maman GH, merci vraiment à toute la famille Amani, merci aux flèches enflammées, merci à la chambre haute prophète Élisée Kalonji et toutes les mamans, Maman Rite, Maman Kalasa, Topesibino Bambote et Abino Yangwana. Je salue le prophète Jérémie Massanka à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Donc, tchelanga commentaire, tinelanga commentaire par rapport à Makambo Oyo. Tchelanga moi like vraiment na système ya bolingo, na système ya kokoli salisanga. Que les très hauts vous bénissent. To kutani mbalasima.